Na kombo ya tata mwana tata molimo mosantu tango ekoki poto banda programme na yango tosengi nzembo epai na tata moyembisi to mama moyembisi. Soki nzembo esili tokosenga na mama moko na koreki aleka mpona kopesa biso libondeli. Silwa nzambi ukantila muki mwana kiame. Silwa nza 2, 3. Silwa nzambi ukantila muki mwana kiame. Tela mese saru kyangunza nzambi. Silwa nzambi ukantila muki mwana kiame. Tela mese salu kyangunza nzambi. Tusadila salu kya nzambi mukeleka. Mukeleka, mukeleka. Tusadila salu kya nzambi mukeleka. Enzambi mbamba njitwa vuluka. Tusadila salu kya nzambi mukeleka. Mukeleka, mukeleka. Tusadila salu kya nzambi mukeleka. Enzambi mbamba njitwa Tusa muzola kwa seye mwana ye mwanda vilila. Wandongo nzambi tu papa kisolokele. Wandongo nzambi tu papa dia lungana. Wandongo nzambi tu papa dia ngenda kuntima beno batatu muna tata Simoni Kimbangu kiangani mwanda vilila nzambi. Mama mwilu nge kimpovela kietu papa tufuka mene vutula matonde nzitusu kwa nge nzambi eto. Munkeba tukebele fukudi ya mvimba tukezibonso bafwa. Bia onso tuvwidi tutambudi mbio malu muna nlevu zola kwaku. Utumwesese kia kwa mpa. Tumwini kia mpa mulumu kia unu kia ntanu kia kinene. Kitu yinu la ngampasa mfumu yisu tata mwanda pasa mamwilo zimvwala. Utuveni ngolo kikesa tutombo kele mumongo wa longo tukotele munzo ya vau kamuvutura matondo enzitusu. Tata tufuka mene utulemvo kela kadikuma kukiele. Diantete mono mfuka misenkangu kina wafuana kololo kampila kanulolo kakambili ya wonso tukutakani mkatuka vingeki. Mawonso matuvanga lumbukia vimba tutuadi sabonso ngono luzole nkenda zaku. Kutadibiwa masumu metoko kadimu na ndia tulumpova ngindu ngwindu lumbuandu lutusumukanga tusila nlemvo. Luvuva mutaloma muzaya mvimba. Luvuva mkatuka dibundu mana mena mnansilu luza kumika malungana. Kandele mvite bivuku bya mumpila beto katuna yegongako. Vuvi keto mvima munange tusidi kyoke mavangu metoko. Onsenzele tu asiamina kana temba no kufika etonzo yumumenga emundungi ningefu muisu nkubilwa. Songia kutoa vuyu kwako tuleni muisansoniko. Tuiziri mutambula dia kwa moyo. Tata kuba mene mkutudiki la mvuata. Vovela munwani watela mana malumani. Maonso tu watu walunde salila mpasu watambula mpuluzu. Banzila nkangu kuba mene mukote evai kamu yelu selemi. Babingi betadila munampasi luva mtulombele muzaya mvimba. Ngiantukula programe mfokolo tuyekulu muna mukoba bino batatu bandongo. Tulombele piluva muna kintinu kia kuma vimpe luva mutuka pamfu mwambanza. Ba mama ba conseil nzaya mvimba tuvuvika museye mwani mwanda vilila. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Bae basimbi mukanda mo tata nzambe. Tukufungola makomi ya Ejode. Chapitre ya tukumi bale. Nzila na liboso kosuka na zomi na sambo. Tukubakisa mibeko zomi na mibale ya lingomba. Tulobete tukutanga mukanda na Ejode. Chapitre ya tukumi bale. Nzila na liboso kosuka na zomi na sambo. Pe tokobakisa mibeko zomi na mibale ya lingomba. Soki tozi tokei kotanga na kombo ya tata mwana pe tata molimo mosantu. Moto na makome lobiete mibeko zomi.
Nzambe alobaki maloba oyo nyonso boye: ngai nazali Yawe Nzambe na yo, ezali ngai nde moto nabimisaki yo na Egypte esika ozalaki na bowumbu. Kokumisa banzambe mosusu te bobele ngai, kosala ekeko moko te mpo na kokumisa yango, ezala ata eloko nini oyo ekokani na bikelamu oyo ezali na likolo awa na nse to na mai oyo ezali na nse ya mabele. Kofukamela banzambe ya ndenge wana te mpe kokumisa yango te, pamba te ngai Yawe Nzambe na yo nazali Nzambe moko ya zuwa. Bato oyo bayinaka ngai napesaka bango etumbu na bana na bango na bakoko na bango pe na bana na bakoko na bango. Kasi bato oyo balingaka ngai pe batosaka mibeko na ngai, nasalaka bango bolamu na bana na bango nyonso oyo bayaka sima. Kotanga kombo na ngai Yawe Nzambe na yo na makambo ya pamba te, po ngai Yawe Nzambe napesaka etumbu na moto nyonso oyo azali kotanga kombo na ngai na makambo ya pamba. Kanisa ngai na mokolo ya kopema, komisa yango mokolo ya bosantu, sala misala na yo nyonso na kati ya mikolo motoba. Kasi mokolo ya sambo ezali mokolo ya kopema ya ngai Yawe Nzambe na yo. Mokolo yango okosala mosala moko te, ezala yo moko, ezala bana na yo ya mibali to ya basi, ezala baumbu na yo, ezala banyama na yo, ezala bapaya oyo bayei kofanda epai na yo. Pamba te na kati na mikolo motoba nasalaki likolo na se ebale pe biloko nyonso oyo ezali na kati, bongo mokolo ya sambo napemaki. Yango wana ngai Yawe nabenisa mokolo na kopema mpe nakomisa yango mokolo ya bosantu. Tosa tata na mama na yo mpo ozala na bomoi molai na mboka oyo ngai Yawe Nzambe napesi na yo. Koboma moto te, kosala ekobo te, koyiba te, kokosela moninga makambo te, kolula eloko ya moninga te, ezala ndako na ye, mwasi na ye, mosali na ye ya mobali to ya mwasi, ezala ngombe to punda na ye, ezala ata nini. Na kombo ya Tata, Mwana, Molimo Mosantu toleki kotanga mibeko 12 ya Lingomba. Mobeko mwa liboso, tosala leta pamba te bokonzi nyonso eutaka na Nzambe. Mobeko ya mibale, linga bato banso ata kutu bayini na yo, esengeli olinga bango kaka. Mobeko ya misato, komela likaya te, komela bangi te to diamba te. Mobeko ya minei, komela masanga ya kolangisa te. Mobeko ya mitano, kobina te, kotala pe mabina te. Mobeko ya motoba, kosukola bolumbu te, kolala pe bolumbu te. Mobeko ya sambo, koswana te, mpe kobunda te. Mobeko ya mwambe, kosala kisi te, pe kokenda epai ya nganga kisi te. Mobeko ya libwa, futaka pako ya leta. Mobeko ya zomi, kokanga kanda te, mpe kobombela moninga na yo kanda te. Mobeko ya zomi na moko, ndima mabe na yo liboso ya baninga. Zomi na mibale, koli ya ngulu te, ezala ngulu ya mboka, ngulu ya zamba to ngulu ya mai, kolia yango te. Bamakako nyonso kolia te, kolia nyoka te. Na kombo ya Tata, Mwana, Tata Molimo Mosantu, amen. Toleki bongo na batu ya nzembo. Ese,
Wasizidi kwa mwezeswa, watambudila kayo yako, wasisa kwilu.
Tumwa Yesu Lulukulu lwende ndombe Wasizindi kamweseswa Watambudila kayo yako Wasisa kwilu Yemotonda mukinchono Yefilwa mutiyanda Uluzu yande yamoneka Keleka hivyo wanga mfumu Yesu wafidisa Saluki salanga mfumu Yesu kutumanga Kena onga mfumu na saluki salanga Zaya onzono vange kekele
kenaonga komu nasalukisalanga zaya onzono pangekekele keleka ivo vanga mfumu Yesu wafidisa salukisalanga mfumu Yesu kuntumanga kenaonga komu nasalukisalanga zaya onzono pangetekele zaya onzono pangetekele efumwame tia putuyo ya kongo monoka vene ya natazo yalonge ludi kya mfuluzi munza yayo ondeke na vanza kyakatuka yalonge ludi kya mfuluzi munza yayo ondeke na vanza kyakatuka zaya onzono pangekekele efumwame tia putoyo ya kongo monoka vene ya natazo yalonge ludi kya mfuluzi munza yayo tondeke na vanza kyakatuka yalonge ludi kya mfuluzi munza yayo tondeke na vanza kyakatuka. Yahweh
Na kombo ya tata mwana tata molimo mosantu tokomi na esika tokokanisaka baninga baza na pasi. Mokumba epesameli papa Revela Litoto akoya kosenga na kombo ya Nzambe tata mwana pe tata molimo mosantu papa Simon Kimbangu Kiangani to communauté ya pasi oyo bino bosila kolakisa biso ete tolela ya liboso na sengi bolimisi mpo na ngai mei pe na biso baso tofukami liboso na yo po ete tozali basumuki na se ya ntango limbisa biso po ete libondeli na biso kobwakama te. Nzambe na biso mei yo lakisi biso pasi ya bana na Nzambe bakopesaka na tata Nzambe. Nzambe na biso pasi ya liboso nde kozanga koto koko na biso ba descendant tozwi yango lelo oyo banzambe na biso bakiti lokola bato bazali kokauka mongongo mpona kolakisa biso ete tozala bana ya botosi. Yango ezalaka ata pasi ya moboti na kati na libota soki bana bazali kotosa te. Nzambe na biso tokoloba nini? Tozangi mayele ya malamu ya kososola po ete olobaki ete mondele azwi 3/4 ya bato bayindo yo Nzambe osimbi. Tozali kosalela mingi mayele ya mwini Satana na likolo vandaki na kimia bolingaki teke mwini Satana azala na bino elongo ntango azangaki kotosa bino mokili elongo moko na mapinga na ye. Yango bino mpe bokiti awa na se mpo na kokanga ye. Papa bana na ye batondi na mokili bakoyeba kofukamela yo te awa na se, bakoyeba kotosa yo te awa na se mpo na likolo batosaki yo te. Nzambe na biso yango nde pasi ekoti kuinana kotongana kobomana nyonso wana mwini alakisi biso po ete kimia ezanga nzoka nde plan ya Nzambe moto akoki kobebisa yango te, Satana akoki kobebisa yango te, yo nde okiti po bebisa plan ya mwini Satana. Yango biso toye kokwea na makolo mayo na mokolo lelo mamitano ete Nzambe na biso tala lingomba na yo lobi okotonga yango na batu pe na misolo batu yango yotieli elikya. Nzambe na biso pasi na baopito na badispensaire pasi na bikolo Kongo misato oyo lobi ete ezali pilie kosimba Afrika pe mokili mobimba. Tozangi koyokana na biso ezabe na mbebu na monoko kasi na se na motema kokabwana ya kosakana te. Nzambe na biso oyo moto akoki kosangisa te yo Nzambe osangisaka. Sangisa bana na yo ya bilembo pesa kimia po ete papa tukoka kosalela yo. Baye bazwami na baboloko bamususu bakangami na bakose vrai bamususu bakangami po ete bazali babola yo nde okofungula. Lelo yo ezali na 1921 kolenge alikokende kozwa nzoto na papa Simon Kimbangu po ezonga na kamba. Objectif ezala libula ya biso batu bayindo po ete tukoka kosepela kino lelo tosepeli nano te. Nzambe na biso kanisela biso mokano na yo ekokisama po ete Kongo misato toyokana lingomba na yo kimia ekota Afrika eyeba ete yo Nzambe molimo mosantu ozali kati na biso lati poso mwindo mabota nyonso tosangana na esika oyo. Awa ezali biso kolengela fete ya basurveya mpo na bozongi ya nzoto ya papa Simon Kimbangu. Le 6 avril bandele ya lingomba tokokende na sanza oyo ti kino le 27 avril bokabwani ya nzoto ya mama mwilu na molimo. Nzambe na biso bana na yo bazali kolengele koya bisika mosusu ba frontiere esili kokangama na mayele mabe ya mwini Satana. Papa bana na yo bayebi kokangisama te. Tozali kolela epai na yo fungola nzila bana na yo bamata na kamba Yerusaleme
bapesa yo maboko na kotonga Yerusaleme. Misala ezali kotambola te po misolo ezali te, maboko ezali ya kokauka, bozwi ezali na maboko mayo. Bana ya mvwama bakoki koyokisa masoni pe pasi te. Papa, likambo na yo esalemaka na tango, bongo tozali kosenga na yo papa, kutola tango ezala mokuse po ete bayangi na yo bakoka kobunga pete. Toti elikia oyo biso tolobi na oyo tozangi koloba. Yo Nzambe ozali omniscient, oyebi nyonso. Ya mabe olongolela biso, ya malamu okokisela biso, ya malamu oyo tolobi te, Nzambe na biso okokisela biso na bonzambe bwayo. Tozwa kimia tosalela yo, mokano na yo katama, libota ya bato moyindo mpe basepela, okombo ya Nzambe Tata, Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Amen. Na kombo ya Tata, Mwana, Tata Molimo Mosantu, tokei kosimba mukanda mwa Tata Nzambe ya mibale kati na mukanda mwa Luka chapitre ya tuku mibale na misato verset ya tuku minei na minei tukusukisa na tuku minei na libwa. Mukanda na Luc chapitre 23 verset 44 à 49. Soki tozwi tokei bongo kotanga na kombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Moto na makomi liwa ya Yezu tokiti na 44. Ekomi pene ya midi, molili ekweli mokili mobimbati na ngonga ya misato ya pokwa. Rido monene oyo ezalaki na ndako ya Nzambe ya liboso ya esika eleki mosatu epasuki na katikati. Yezu angangi makasi penza, Tata, nazongisi molimo na ngai na maboko na yo. Awa alobi boye akati motema. Tango mokonzi ya basoda amoni makambo oyo ezali koleka, akumisi Nzambe. Alobi, ya solo moto oyo azalaki moto ya bosembo. Bato nyonso oyo bazalaki na kotala ndenge makambo ya Yezu ekosuka, bazongi pe batondi na mawa. Baninga ya Yezu nyonso mpe basi oyo babutaki na kobanda Galile batelemi mosika mpona kotala. Na kombo ya Tata, Mwana, Tata Molimo Mosantu. Amen. Tobondela. Egonda Nzambe etonyi Tata Molimo Mosantu. Tata Simon Kimbangu Kiangani Nzambe tisongote ya zifuko zika imozwa lokumu. Aponombi yamigambi tetete mti Mosantu. Lakomi ili monven kwa. Tamu baka na mbima tezu kumole kwa temo timolimo e bandeli. Suka modu tombi mbidu yumo. Programme onakimia kino sukisani na ileta Nzambe etonyi Tata Molimo Mosantu. Amen. Na kombo ya Tata, Mwana pe Tata Molimo Mosantu. Ona baibaye sima totangaki mikanda mibale. Totangaki mokanda mwa Exode chapitre ya tuku mibale. Tuzwaki nzela na liboso tosukisaki na zomi na sambo. Tobakisaki mibeko zomi na mibale ya lingomba. Nde mokanda na mibale totangi kati na mokanda na Luka chapitre ya tuku mibale na misato, nzela ya tuku minei na minei tosukisi na tuku minei na libwa. Mokanda mwa Exode lakisi kobima. Soki kobima ezalaki, kokota nde ezalaki liboso. Tata Nzambe alakaka na Abrahama ete libota na yo ekokenda boumbu na mokili mosusu mbola kama minei. Tango elaka ekokaki, bana Israel bakotaki boumbu na mokili na Egypto. Bakotaki bato tuku sambo, baumelaki kuna mbula kama minei na tuku misato. Babimaki bato koto kama motoba. Oyo batangaki ezalaki mibali oyo bakokaki pona kobunda bitumba. Kobanda mbula tuku mibale komata. Kasi kobanda mbula tuku mibale kokita na bamama batangaki bango te. Moïse nde moto abimisaki bana Israel
na mokili na Egypto. Tango bakomaki na ngomba Sinai, Tata Nzambe apesaki bango mibeko zomi ete batambola na yango. Pamba te ye azali bule, bango pe bazala bule. Tango bakomaki pene na mokili moelaka, Tata Nzambe alobaki na Moïse ete pona banongi zomi na mibale bakende kotala mokili moelaka. Kokende pe kozonga basalaki mikolo tukuminei. Bayaki kopesa sango na Moïse alona pe lingumba mobimba. Balobaki boye, mokili tokei kotala ezali kitoko, eloko moko ya kozanga kuna ezali te, makambo nyonso eza ya kobonga. Kasi likambo ya pasi pe ya somo oyo tokuti kuna, mibali milai minene pe mbinga, tumonani liboso na bango lokola manyoyo, tukukwa kobunda na bango te. Likambo wana ezongisaki kondima ya bana Israel sima. Na yango Tata Nzambe asilikaki, alobaki ete bino bana Israel, nasaleli bino bolamu mingi kobanda na Egypto, kokatisa mai, kopesa bino biloko na kolia, bitumba motindo na motindo zali kolongisa bino. Kasi lokola bondimeli ngai te, banzoto na bino to bibembe na bino bikosila awa na esobe. Bobele Yosua na Kalebe na bana na bino, bango ne bakokota mpona kosangola mokili moelaka. Bana Israel babimaki bato koto kama motoba, kasi ekotaki na mokili moelaka ka bato mibale. Pona nini? Po ete ebele na bango bazangaki kondima. Kaka Yosua na Kalebe nde bazalaki na kondima. Batata na bamama ezali lisolo oyo elekanaki epai na bandeko na biso na tango ya kala. Lelo tozali kuna te. Awa tozali kati na lingomba ya Tata Molimo Mosantu, ndenge asili kobenga yo abengi ngai abengi biso po tozala basali na ye na ekeke ya minei. Towuti pe na makambo ya mabe o tozalaki nango na kati na libota na biso, bokoko ya motindo na motindo, yango wana pe lelo azali koteya ngai na yo te tolongola pe mabe, tobwaka mosika tosalela ye na solo, pamba te ye azali bule, biso pe tozala bule. Tata mama awa yo zali koyoka mobeko, osaela kango ndenge nini? Moto na moto ayebi esika nini akweyaka na mobeko. Yo moko mituna, mobeko nyonso ezali monene, mobeko ya kolongola ezali te. Na yango tobetisi te na mobeko oyo ezali na 9e commandement, ezwami na 16e verset oyo lobete okoloba matatoli na lokuta na tina na mozalani na yo te. Tata mama keba na matatoli na lokuta, pamba te matatoli na lokuta esilisaka bato. Matatoli na lokuta ebomi Nkolo Yesu Kristo, matatoli na lokuta ebomi Tata Simon Kimbangu. Kasi yo mondimi komesana na matatoli ya lokuta te. Toleki na mibeko zomi na mibale ya lingomba, ndenge bapesi biso mibeko zomi na mibale poto kwa kosalela. Ya kolongola ezali te, ya kobakisa pe ezali te, nyonso zomi na mibale ezali pona biso po totosa tosalela. Pamba te yango ezali posa na Nzambe kati na biso bana na ye. Awa batangelaka yo mibeko zomi na mibale, ndenge osalelaka moto na moto ayebi. Malamu totosa tosalela. Na mibeko zomi na mibale tozwi mobeko ya zomi oyo elobiete kubombela moninga na yo kanda na motema te. Ndenge tozali awa tobombelaka baninga na biso kanda na motema te. Po soko za kubombela moninga na yo kanda na motema, oyeba ete yona Tata Nzambe bokuyokana te. Totala mabe basalaki Nkolo Yesu Kristo, abombelaki biso bato kanda te. Totala mabe basalaki Tata Molimo Mosantu, abombelaki biso kanda te, alimbisaki biso. Biso pe tolimbisana. Soki moto asali yo mabe, limbisa ye, kobombela ye kanda te. Tokei na mokanda na biso ya mibale oyo totangaki na mokanda na Luka. Luka azalaki moyuda te, azalaki pe moyekoli na Nkolo Yesu te. Luka azalaki mo grek na mboka atokia Sulia, ye azalaki docteur. Luka akomaki mikanda mibale, akomaki sango malamu ya Luka, akomaki mokanda na misala na batuma. Akomelaki yango ndeko na ye Théophile oyo azalaki moko na bakonzi ya luyalu ya Loma. Maya akomaki yango kati na mokanda na Luka, atunaki yango na mama Marie, mama ya Nkolo Yesu, bayekoli ya Nkolo Yesu pe na bato mosusu. Kasi maya komi yango kati na mokanda na misala na batoma na ebandeli bayebisaki ye. Kasi oyo elandi
ye moko amonaki yango na miso pamba te azalaki moko na bayekoli ya Paul oyo akutanaki na ye na mobembo na mibale na mboka Toloa. Batata na bamama lisolo oyo Luka komi totangi na chapitre ya 17 nzela ya 14 kosuka na 14 ezali lisolo ya pasi ya kolo Yesu Kristo. Yesu Kristo ayekati na mokili kasi mokili elingaki ete balukelaki na bamiangu motindo na motindo bakangaki eti kotene kurusu pona kubuma ye. Kasi lisolo totangi wana elobeli biso ete ekomaki pene na ngonga ya midi molile zipaki mokili kino ngonga ya misato ya pokwa. Kasi Yesu agangaki na mongongo makasi ete tata natiki molimo na ngai na maboko na yo. Na tango wana rido monene ya temple epasukaki. Rido epasukaki ezalaki esika oyo bango babongisaki po batumbelaka Nzambe mbeka na tina na lisumu na bango. Kasi lokola Yesu akufaki na tina na bango rido wana epanzani po ete bandimela ya kolo Yesu Kristo po bakoka kobikisama. Batata na bamama likambo wana epesaki mokonzi ya basoda somo pe atondaki na kosepela pe atondaki Nzambe ete solo Yesu Kristo azali mwana na Nzambe. Batata na bamama leo tozali kuna te awa tozali kati ngumba tata Molimo Mosantu. Tata Simon Kimbangu aye kati na biso akangami anyokwami 30 na prison kuna na Lubumbashi. Tango mikolo mikokaki abimaki alobaki ete boloko na ngai esili. Lokola elaka ezalaki ete atika nzoto ya mosuni tango azalaki kotungisama raporo ekendaki epai na basango bazwi likanisi ete baya kopesa ye mafuta ya suka ya bomoi. Tata Simon Kimbangu atunaki bango alobi ete naboyi te po bobatisa ngai kasi po bobatisa ngai nazali na motuna na kotuna bino soki bopesi ngai yano nde bobatisi ngai. Balobi tuna alobi na bango ete bopesa ngai ngonga na ngai ya kokufa pe bopesa ngai date pe heure oyo ngai na kokufa na mikolo nde bokobatisa ngai. Bango balobaki ete ngonga to date eyebi yango Nzambe kasi moto na mokili ayebi yango te nde alobaki na bango ete bolongwa bozali basali na lofundu. Na sima abengaki bato bazalaki pene na ye papa Isaka wa bango ba malengo kamini babelemaki na bato baso bazalaki alobi na bango ete naza kopesa bino secret ya liwa na ngai na kokufa na mokolo mwa 5 na 15. Batata na bamama likambo esalamaki na kolo Yesu Kristo esalemi na tata Simon Kimbangu. Nzambe ayebaka makambo nyonso oyo ezali koyela ye. Yango wana batata na bamama abato kosenga epai na biso nini ete biso tozala na botosi pasi na bango ebongo lelo esengo epai na biso kasi bango baza kosenga tozala na botosi ya mibeko bolingo pe misala wana tokosepela na kembo oyo bango babongiseli biso. Mama na likambo tokokende nango ezali ete tozala bana botosi ndenge papa Simon Kimbangu aza kolobela biso tango na tango. Tika oyo ezala mosantu na kombo ya tata mwana tata Molimo Mosantu. Amen. Botelema tusamba mukumbase ye mwanda ye tata mwana velela tateto denamo mazulu beka kumbuya kuyazitiswa beka kifumu kya kukiza beka luzolo lwa kulwavangama vatoto beso mu mazulu diakweto kalumbu tuvana ilumbweki utuyamudila mfuka zetu boso betu petu yamudidi batuvudi fuka ututwalani mupukumunuko kadi ututani na mkwambi kadi kyaku kifumu yengolo yekembo byambu yamvu mukumbwase ye mwana ye tata mwanda velela. Amen. Tusengize. Fumu Yesu watusumbile zulu. Alléluia. Fumu 2, 3. Fumu Yesu watusumbile zulu. Alléluia. Mengamande makakela mubeto. Alléluia. Fumu Yesu watusumbile zulu. Alléluia.
mengamandi makakela mubeto aleluya enzola sifika nzongele kana beto kwikila watukula mumengama ndimantalu aleluya watukula mumengama ndimantalu aleluya enzola sifika nzolele kana betu kwikila watukula mumengama ndimantalu aleluya watukula mumengama ndimantalu aleluya. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu lelo mokolo mitano mokolo tukumi bale na sambo na mobu mwankoto mibale tukumi bale na motoba tolandi mate na biso epa ya papa Itanzoni Mogongo Gérard ye azali pasteur pe moyeko na école biblique na 177e promotion na paroisse ya centre Kungu na Sid Ubangi atangi biso na mikanda ye Exode 20 1 à 17, 12 préceptes Lingomba, Ndeko Sukisa na Mokande Luc, chapitre 23, verset 44 à 49. Mama na likambo to bomba to salela pote mokolo suka to kakobika na yo. To leki na basang. Muna nkumbwa se mwani mwanda velela, direction ville sainte itizaisa kwa bapaster za bizunga bya Yerusalemi vo tombokolo ya basentelama baseko ke balandi yena mudate ya le 30 mars 2026 le lundi 30 mars 2026 ekokonkamba na komba tata mwana pe molimo santu direction ville sainte ezali koyebisa na bapasteur nyonso ya basection eti tozali koyebisa eti komata ya basentelama baseko ke pe balandi ezali na le 30 mars 2026 awa na nkamba potobanda lufempo communiqué kinzungi dila luzai sukwa bisi kinzungi leke Yerusalemi dia mpa mavata kumi yelana lande la bisalu bia tungula Yerusalemi bina yeto bibito vewa kwa nzambieto bia tungula bisi su site historique sedieto dan longo tata mfumwa longo Simoni Kimba unkiangani mwanda velela ntino mintinu bokele nkango wonso na kinzungi dila mukuiza kunsisa nyangolo inakala yeto mulumbu kiakikia tanu le 27 mars 2026 muola 14h vantarisa ni mosinzambie to mumunkamba tata mfumu mbanza mfumu yisu yani voka tutungi di Yerusalemi kompase to gazilendi manako nkulundia fuafa kasi kadiambu dianiko beto biskinzungi dila mbote to dianti mendudi pasto yangi kantinu eto tilo zaniza lungana ngei kwa sina diambu tukuza yavu kukosi mputena yako ngizula mbote mulumbu kiakikia vendredi 27 mars 2026 tuluko kwa président général Maya Mona Ndomfusu toujours kinzungi dila landla zitu kitovewa kwa nzambe tata Simone Kimba unkiangani tata mwenda velela ntino mintinu zitu kia dikilanga nkangwani
ukuizanga kukuye luselemi muminkinzi meminene direction générale ya kinzungidila kaye luselemi sikidikisima atakumye na vo restaurant ya zumbu de kela siakala ya ziuka mobilumbu bya onsono biankinzi wa le 6 avril 2026 mudiodio rata muna rata si twa tombola nkuta ya yingi mpasi twa zayaka kamba nkangu utuka muna uwaye wa bima ebi tulombolwa mfundi tutombola mfundi bikwanga mafuta nguba ntsaki madioko nkuni yembongo bonso buza zengolwa muna binkanda bima sibia yonza mana kuna kave ya Ajax tuka le 4 avril 2026 na te le 7 avril 2026 ngizulu ya mbote itulu koko kwa président général maya mona ndomfusu pasteur esengami na mwana nyonso ya Grand Bandundu avandi awa na nkamba elongo na bandeko nyonso bayeba pesaka maboko na misala ya pakebo toyeba ete vendredi oyo yango nde papa mokonzi ya bule papa Simoke Maonkiangani elongo na papa Fuma Mbanza papa Mbenza Kiangani bazali kozela biso po na ntisani international ya pakebo. Notez bien, papa Fuma Mbanza papa Mbenza Kiangani asengi ayeba montagne ya bikimbelekela ya biso bana ya nkamba avant le vendredi. Na yango biso nyonso tozongisa deja ba faire part na maboko ya ba recouvrer na biso ya bakan na kotala munene ya likambo famille moko ezwa zero te présence ya biso nyonso bana ya Grand Bandundu ezali obligatoire na poche ntisani ezala ya koko katolata vert et blanc biloko ya kolia tomema ba membre ya équipe nationale moko tobongisa ndenge tosalaka po tosepelisa tata mokonzi ya bule ezwi loboko ya papa révérend Serbenze Swalenge Bernard. Donc bana Grand Bandundu rendez-vous lelo na pokwa na lotomo ya papa Mbenza Kiangani André esengami na ba motar ya le 18 village plus 4 Kayankamba tosengi pe na ba motar ya Gombe Matadi Ngungu Kimbanda Kungu Ntsona Kinsumi Kimaza pe Kinzinga ete lelo vendredi le 27 mars 2026 toko kende na Kimbenza kosala desu shema muntu na muntu amema kopo sani machete Kongo volonté kimia bolingo bibeko tomema kasi misala tokokuta yango kuna ba patron botala date ya jeton de travail kalate ba memela yo jeton ya kala tous les garages moto ekozala fermé na mokolo yango soki moto azate somba 1 litre ya carburant bakisa epa ya moninga po bokende na ye tokolongwa na 7h fait en Kamba le 25 mars 2026 Dialungani Matuvanga Sol président na kombo ya Misato Boule le directeur général des services de protocole révérend Luvunza Diondo Mpete le géri a bengisi ba membre nyonso ya protocole oyo batikalaki awa pona kozela milula le 6 avril ba membre ya ba 4 camps na ba pèlerin elongo na ba cadre ya direction générale ete tokutana lelo na le vendredi 27 mars 2026 awa na tribune ya munene sima ya nsisa na mazute motomoko ati sukisi boye na komba tatama na mulimo centre juif rale Luvunza Dio Dompete le pasteur. Direction nationale ya Apaki Ville Sainte ezali ko rappeler batata ya section Kamba ete lelo vendredi to pe direction ya Ville Sainte a union sur comité national toza te poete na sima ya rencontre tokozala na réunion. Notez bien membre mokote azanga na kombo ya tata mwana molimo centre zulo boko ya Diacre Mavinga Vangu Clément président national.
Direction nationale ya parking Kamba Nouvelle Jérusalem et ça les rappelle na batata nyonso ya 4 camps ba pèlerin pe ba section territoire Luozi été tata mokonzi ya bule alobaki na biso batata ete bobo ya 2026 ekoki kosila te alingi komo na bateau de pêche ya biso ya batata na miso kasi na ba photo te asengaki $5 na tata nyonso pe to sala bansisani pona ko renforcer bosombi bateau de pêche. Ya mibale papa alobaki ete bansisani ya batata pe ba mama ekomi chaque fin du mois na sanza oyo ya mars ekozala dimanche le 29 mars. Ya misato le 20 mai fête na biso pe biso batata etikali kaka sanza moko na yango to sengi 10 000 francs na tata nyonso chaque semaine pona bansisani pe $5 ya tata nyonso ya deuxième tranche. Tikino toko somba bateau de pêche batata tango yango yo to welela esika na biso ya liboso lokola ba porte ezali nanu ya kofongwama soki otosi okoki okoti soki otosi te otikali kasi to yeba ete tata mokonzi bule alingi biso banso tokota ejulo boko ya président national Mavinga Vangu. Direction générale ya Fariki Banankole ezali koyebisa na membre nyonso ete mosala na Nzanzalonga ebandi esengami na bino nyonso na komona na akuna mikolo nyonso bokende ebele pona kotimola fondation ba mama pe bozanga te note bien misala ezali kosalema mikolo nyonso ezolo boko révérend Ndonda Matondo Joël secrétaire général na kombe tata mwana pe molimo santo Nantina ya kobongisa milulu na biso le 6 avril 2026 tokozala na recyclage et renforcement des capacités pour la cérémonie oyo ekozala le 7 et le 8 avril et sengeli na biso banso tomona na recyclage et na ko améliorer mosala na biso ya bonganga nzambe ko banda balongi baselo ba pasteur note bien ngonga pe yango yo pona kobongisa bateni na biso ndenge toyebeli yango na tombeli bino boye malamu ejulo boko ya évangéliste ya ville sainte na komba tata mwana pe molimo santu tozali kosenga na ba chef de camp nyonso ya MSSK ete lobby vendredi donc lelo le 27 mars 2026 sima ya honneur ya tongo tokozala na réunion oyo etali kobongisa mosala chef de camp moko azanga tana na première poste mama Zolo Tsasa Bébé, présidente nationale. Okombe tata mwana pe molimo santé sengami na batata ba mama pe ba jeune ya lingomba na ya comité mixte Angola ba fleuve na kokende na chantier tadi oyo ya mama mwilu na misala ezali kuna mikolo nyonso eponi muntu te muntu nyonso alingi kokende nzela ezali ya kofongwama boye malamu ezolo boko ya président national ya comité mixte Papa Ntoto Louisi Mabele. Na tina ya ekateli oyo direction générale ya Ijiki apesi pona sima oyo tokotongela ndako na biso Ijiki na Nzanzalonga biso nkamba bakatelaki biso 50 sake pona yango présidence ya Ijiki nkamba ezali kosenga na mondimi moko sake ya sima moko biso bayeto zwami na bakan toluka bakonzi ya Ijiki ya bakana biso topesa ba contribution na biso epai na bango pona ba pèlerin tokomona na ville sainte tokomisa contribution na biso epai ya papa diacre Mathieu Dolo ezui loboko ya diacre Kisilume Soleyon Sitovoye di président national liyebisi na bana Sankuru toyebi malamu banso ete tokolamba mardi le 31 mars 2026 na yango to sengi na mutu nyonso apesa ekateli ya 6 000 francs de kopeloso mutu oyo ayoki mbela wana ayebisa pe moninga mama présidente Danga Aindo Janet présidente na kombe tata mwana pe molimo santo esengami na bana nyonso ya aegyptiki koleisi Mbanza ezali bongo dimanche le 29 mars 2026 pona kosunga tata molimo santo. Donc association des enfants ya jeteki bokole sambanza na mokolo moyenga. Mafola
na kombe tata mwana pe molimo santo bamama fola mokolo ya défilé ya kwanga pe pondu ekozala mokolo ya yenga dimanche le 5 avril 2026 ndenge bosalaka ntango nyonso ndenge wana kaka na mokolo yango na tongo bokokende kotika koni na kotoka mai mpona kolambela bokende kotika yango na ndako ya mama pasteur walungisa Fatuma na Kamfuma. Note bien mama moko amema bakwanga mibale na ba mama ya mboka bozanga te. Na kombo ya tata mwana pe molimo santo esengami na bagarde rapproché nyonso tokutana lelo na 15h30 après honneur ya mokonzi ya bule toto sangonga po tosilisa pe na tango ya malamu na kombo ya tata mwana molimo santo ezwi loboko ya papa Nono Ngambunda Opes National toleki na sango ya liwa na kombo ya tata mwana pe molimo santo biso famille ya libota ya Grand Bandundu tokufelaki tata na biso na kombo ya papa Révérend Kanda Bolamongo Martin ye azalaki pasteur provincial na Maindombe akufaki mardi le 17 mars 2026 na Kinshasa na hôpital Kimbangiste ya Kimbanseke na ngonga ya 2h ye azalaki na mouvement ya MSSK comme conseiller nzoto ezali na morgue programme ya bobimise nzoto ebimaki lobi jeudi elali na centre lende kolongwa na Kinshasa po eya na mboka lukengo po ekunda malobi samedi na cimetière ya Ngombe Kinchuka ejui loboko ya révérend Koko Mbimi Ahmed président ya Grand Bandundu. Mkumbwa semwane tata mwanda velela famille Sukami Leonard tata wa vila Sita Pierre Kwansambu Bipongo Tulundana Maungu Selix tous ces flûtistes kimbangistes Bena Yintsangu Zalufu Alongo Diaou Mama Lukombo Dasi Marie José Mama Vevi Mosimu service ya protocole yani wafuidi kina kiakala kia tano vendredi 20 mars 2026 kukunkamba muwola ya 11h programme ya luziku yena bonso ebu mpaikulu ya mafua si akala kia zole mardi le 31 mars 2026 yesi maziama mona lumbu kioku kaka kuziami kia Ngombe Kinchuka. Note bien bobo bazolele kumvana mbote ya Ntsuka evore keima mafua si maningama vana mwanzi ya kienga tulombele kwa dibundu lusadi su mona bisambu zoze insangu zikele yeto mona kulusonga famille Sukami Leonard na kombo ya tata mwana pe molimo santo famille Mikomongo tozali na mawa ya koyebisa na lingomba mobimba na bayebani na biso ete touti kokufela moko kati na biso na kombo ya papa Bafuili Nchoni Mikomongo Augustin nzoto ezali na morgue ya Gomatadi programme ya bobimisi ekopesa mela biso sima na mikolo tosengi lisugi na mabondeli ejui loboko ya famille Mikomongo na kombo ya tata mwana molimo santo direction nationale ya SPK ya Ville Sainte ezali na mawa ya koyebisa na lingomba na ba protocole nyonso ete tokufeli mama protocole Lukombo Das ya Kankipako ebembe tokolala na Kimiala le 30 mars 2026 et puis le 31 mars 2026 ekobima na hôpital Gomatadi ekokundama na cimetière ya Ngombe Kinchuka tosengi lisugi kama bonde le chef de Kankipako mama Kitani Kikwa Jackie na kombe tata mwana molimo santo ngai papa Luindula Guilin directeur national adjoint à service ya protocole kimbangiste na Luanda Angola na zali na sango ya koyebisa lingomba pe bayebani na ngai liwa ya mwasi na ngai na kombo ya mama Makondele Paulina Malela moyembi na Jeteki Mabor conseillère na municipal ya Jeteki Mabor présidente ya Banankole Mabor pe membre ya Fliki Mabor akufaki na mokolo ya samedi le 14 mars 2026 na clinique universitaire de Kinshasa nzoto ezali na ndako ya malili na hôpital Kimbangiste ya Kimbanseke programme ya bokundi ezali boyi le 30 mars 2026 bobimisa nzoto na ndako ya malili pe komema yango na paroisse ya Njili pona recueillement
sima ya recueillement nde ekoya kolalela na lukengo mokolo ya mardi le 31 mars 2026 bokundi na cimetière ya Ngombe Kintsuka. Tosengi lisungi ya mabondeli na komba tata mwana molimo santo ezu loboko ya papa Loindula Guélin. Lettre de remerciement na kombe tata mwana pe molimo santo tozongisi matondi mingi famille ya papa David Wonda Menayame kobanda na papa Mokonzi Abule, papa Simon Kimbangu Kiangani na ba conseiller direct pe Lingomba Mobimba pona liwa ya leki na biso na yango famille ezongisi matondi mingi. Merci na sisi bona komba tata mwana molimo santo wa bino famille David Wonda Menayame directeur ya Régie des eaux. Toleki na kopesana pardon tozali na mboka za longo. Tata Sindu Lumoko Simon azali membre ya chorale de dirigeants jeune mwana ya tata Bisanga Pierre na mboka Kivunda na mama Mbendi Pauline bakobala na elongo na libala ya petwa na mama Nduku Niati Ani azali mwana ya Yeluselemi membre ya comité mixte mwana ya Nganga Nzambe membre ya protocole membre ya Gaki membre de soutien à Jésus-Christ na hôtellerie pe couturière mwana ya tata Niati Mpanzo Samuel na mboka Nsumbi na mama Basekula Balenda na mboka Kimweba. Date ya mariage kozala samedi le 28 mars donc lobby samedi le 28 mars 2026 awa na Nkamba. Muntu kosalisa mariage ezali révérend Jean Bekonda Iyambe. Toleki na kopesa na mboto sengi faki bomilengeli. Toyambaki recommandation ya papa ya mama Katarina Gracia azali na lingomba ya Bonne de Vie, Bonne de Dieu na paroisse ya Bro Papilar auti na Angola Bembe Wij esiko zwami mama telema topesomboti. Toyambaki pe recommandation ya papa Lusa Modimbu Dedeni Kautua Simon auti na paroisse Nkutu na Kutu Azoa azali elongona papa Batito Luyeye Die bauti na Mbanza Ngungu esika bozwami botele matopesi binomboti. Toyambaki pe recommandation ya papa Gango Jovarien sympathisant kimbangiste azali elongona révérende Miambanzila Albertine bauti na Brazzaville esika bozwami botele matopesi binomboti. Toyambaki pe recommandation ya papa Mbwalali Diego azali sympathisant azali elongona mama révérende Mwambanzila Albertine bauti toujours Brazzaville telematopesi benombote. Toyambaki recommandation ya papa Galila Dui azali sympathisant azali elongona révérende toujours Mwambanzila Albertine bauti toujours Brazzaville bauti telematopesi benombote. Toyambaki pe recommandation ya mama Nkunku Chantal. Toyambaki recommandation ya papa Mimonekene Jean Pierre bazali na ya lingomba catholique bazali elongola papa Mayembe Charles bauti na Brazzaville telematopesi binomboti. Toyambaki recommandation ya papa Lufuma Mazarin Espera. Toyambaki pe recommandation ya mama Baundana Nkula Laure Sylvie bazali na lingomba ya catholique bazali elongona papa Mayembe Charles bauti na Brazzaville boteli matopesa binombote kaka na nzela wana. Tozali na ba ordre de mission mibale. Tozali na ordre de mission ya ta papa to mama Watuwila Salazako Philbert azali conseiller général ya SPC. Après tozali susu na recommandation ya mama Ntimba Bungudi conseillère nationale esika bozwami boteli matopesa binombote faki musique.
topesa bandeko mbote ya bolingo na komisa tabule kombo ya tata mwana tata molimo santo bokokela mino kovanda toyambaki kimbangi ya mama Kiangani azali croyante choriste ya ajame ajali elongo na 20 personnes bauti na Gombe Sud esika bozwami botelema topesa bino mboti toyambaki pe kimbangi ya mama Nlemvo Mbungu Augustine azali croyante préfet de ya lycée Kimbangu na Patu azali elongo na ba élève na ba enseignant esika bozwami botelema topesa bino mboti toyambaki pe kimbangi ya papa Ekombe Samuel azali croyant membre MSSK auti na Matadi na Mvuzi telema topesa yo mbote toyambaki pe kimbangi ya mama Mbiyavanga wa Mpilukila azali croyante choriste ya dirigeant azali elongo na papa Kiangudi wa Beladio papa Kiangudi wa Beladio bauti na Matadi na Mpozo 1 telema topesa bino mbote toyambaki kimbangi ya papa Nchika Lundunge azali croyante membre MSSK auti na Kinshasa monga fula telema topesa mbote toyambaki pe kimbangi ya papa Bwakaka Patrick azali concierge acteur ya GTK azali elongo na mama Longomo éponyme Jonan bauti na Kinshasa Barombo na Kambaki telema topesa bino mbote toyambaki pe kimbangi ya papa Odu Mbamanzanga Achille azali catéchiste vice-président national ya Fliki azali elongo na 36 personnes bauti na Brazzaville Talangai telema topesa bino mbote toyambaki pe kimbangi ya mama révérende Miambanzila Albertine azali pasteur responsable de la cellule Itumbi azali elongo na 10 personnes bauti Brazzaville telema topesa bino mbote toyambaki pe kimbangi ya papa Kalume Shabani ye azali catéchiste pe aumônier ya FARDC na Nord Kivu ye aye na molulu le 6 avril esiko zwami telema topesa mbote toyambaki pe kimbangi ya papa Mwambilwa Mulimanjeya Jean ye azali selo auti na omoneri bawa na Walikale aye na école biblique telema topesa mbote toyambaki pe kimbangi ya papa Shabani Masudi Jean ye azali pasteur aumônier provincial na Bunia aye na molula le 6 avril telema topesa mbote toyambaki pe kimbangi ya mama Angelina Bunga ye azali pasteur auti na paroisse Kitoma na Angola telema topesa bino mbote faki musique. Topesa bandeko biso mbote ya bolingo na komisa tabule kombo ya tata mwana tata molimo santo tulombele kwa papa pasteur la ville sainte mkuza fula mama bigane. Merci. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi banso na bokebi matei bapesi biso na tongo ya lelo vendredi 27 mars 2026 mayeto yoki tobomba tosalela po ete mokolo ya suka tokoka kobika makasi na mabondeli ya tongo mabondeli ya bangonga soirée spirituelle pe babeko tolemba te lelo ezali mokolo ya vendredi moko te surtout biso bato tovandi na nkamba abosani ete chaque vendredi
na kotalaka mayema azali koleka na mokili bapasi ya ndenge na ndenge. Nde lelo tokotaka mabondeli ya beko tina wana na 10h biso nyonso tokozonga liboso ya résidence po ete toya kozwa programme ndenge tokokota mabondeli. Misala kati na Yelusalemi botongi nkamba pe tolona tobokola. Tozali kokota na bamilulu minene minene. Déjà ce jeudi 2 avril tokoti na mululu ya bandeko na biso ba surveillant bosongi ya elonga ya nzoto ya papa Simon Kimbangu oyo akangamaka uta na 1921. Nzoto na molimo ekabwanaka na 51 30 ans après pe nzoto na ye ezongaki na terre natale na 1960. Komelaki biso awa na nkamba le 3 avril 1960 nde tozali komilengele. Le 6 avril pe yangoyo mbula oyo tozali kokokisa 105 ans. Sengeli tangu tozali kobongisa banzoto na milimo na biso, esengeli topetola pe mboka na biso. Papaya ya ndenge na ndenge bakokomela biso, sengeli kobanda biso moko na mboka na biso ezalaka tangu nyonso propre. C'est pourquoi tozali kosala rappel na propreté ya mbanza. Tosali nano interpellation na bandeko na biso ya faki. Toyebite soki tozoko talaka na biso nzinga ya quartier général na biso. Tina wana tosimba ba machette po ete biso pe quartier général na biso ezalaka tangu nyonso propre. Mokolo ya lendi 30 mars sima ya mabondeli na biso ya tongo esengami na ba chef de camp, ba chef de quartier na nkango na biso nyonso ya bakamp elongo na bureau ya ville sainte. Biso nyonso mokolo ya lendi tokokende kosilisa mosala oyo tobandaki kuna na nkendolo. Kongo na yo machette pau na maboko kobosa na kopo na yo te, pamba te mokolo yango biso nyonso mai ya moto tokozwila yango kuna na nkendolo. Ozangi yeba yango ete lingomba akotika yo libre te, pamba te esengeli toyebaka tina nini tovandeli awa na nkamba. Toyaki na nkamba te koya koluka mbongo na nzela ya mombongo, c'est-à-dire okenda komivandisa yo na wenze tongo pokwa oza na yo wana, na mabondeli okomonana na yo te, na misala okomonana na yo te. Mais moindre difficulté yo ya liboso kokima mbango epa ya papa, soki mai te balukela yo mbongo. Yango mokolo ya lundi, tolobi bien lundi
sima ya mabondeli ya tongo biso nyonso na nkendolo tokende kosilisa mosala oyo tobandaki kuna. Mokolo ya mercredi oyo tosalaka misala ya lingomba ekozala tour ya biso ba mouvement, tour ya biso ba mouvement jeteki na mokolo ya mercredi jeteki tokokende kopetola nzinga ya chantier na biso kobandela na ndako ya mama Mwilu tokititi na chantier na biso kuna na quartier mama Mwilu na banza biso jeteki tolandi esika tokosalela mokolo ya mercredi cimetière ya mama Mwilu pona mercredi kouta na résidence ya mama Mwilu ti tokoma na ndako ya révérend Wumba Mbundu ba mouvement ekosalela wana koreki fareki bangole dirigeant Croix Rouge peshesheki biso tokosalela kobanda na mama Mwilu wana ti tokoma na ndako papa Wumba. Kobanda na ndako ya papa Wumba tokeiti na hôpital Faki Fliki Gaki pe bascout tango tokokende kuna na cimetière na mokolo yango kobosa na kopo na yote. Korali ya Yerusalemi, korali ya Yerusalemi bopeto ya mbanza petempelo elongo na service hygiène pe biso banganga nzambe na mokolo wana ya mercredi korali ya Yerusalemi service hygiène na biso banganga nzambe bopeto ya mbanza petempelo na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso. Programme ya bantsinsani oyo tokozala na yango mokolo mwa lelo na 11h soki kaka biso tokei na beko nde na 11h papa akosilisa programme na cellule bakuma ya Kimbanseke. Na 15h30 soki tokangi programme ya beko tsinsani ya Zunga. Na 18h30 soki tosilisi tsinsani ya Zunga tsinsani ya bandeko na biso Grand Bandundu na banza biso nyonso tosalela yango deja makanisi. Mokolo ya yenga le 29 mars na mokili mobimba tsinsani ekozala kaka moko ya batata na bamama na suka mbongo nyonso esengeli emata na nkamba. Abanza programme biso nyonso toyebi yango malamu. Lobi tokozala na mariage ya bana na biso malamu tozala ya kobongama kasi botosi ngonga ezali obligatoire. Biso banganga nzambe tobosana te nso Révérend Kanda Mundele oyo azalaki ya Mai Ndombe kuna Bandundu
ekoya kolalela na lukengo lelo pe kokundama lobi na cimetière ya Ngombe Kintsuka. Tina wana biso banganga nzambe tomona na mingi kuna kobanda lelo pe lobi kobanda kuna na lukengo pe kuna na mwanzo kienga sengeli kisake oyo tokokunda asalaki moko parmi bambuta ya Lingomba biso banganga nzambe teni na biso exige surtout na mokolo mwa lobi tango tokokende kotika ndeko na biso pe tosali rappel kaye ezali ya kofongwama 3000 francs na nganga nzambe moko kaye tokokuta yango epa ya tata longi responsable ya Mbanza bisika kuna tokendaka kofutela bakarte na biso tutie elike ete biso nyonso tokotosa maye oyo bazali kosenga na biso pona tongo ya lelo tosilisi okombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre pe tozongi na bopesani mbote Faki Tomilengele. Mozola kwa se ye mwana ye tata Mwanda Velela twena kintwadi ye sedeto tata Mfumu Mbanza tata Nloengesi tata Nsongia Nzila sinjidi ditwa sisula mu Yerusalemi toka muna 1921 kasiswa na telumbu kya unu tata Mfumu Mbanza vwendi yeto mukati kwa Yerusalemi yesimbi lisalukiani na kekete bonso bukasisula kyo yandi inkengili a Yerusalemi tungisi yenvyengisi a Yerusalemi yandi mpe watambula mbebe ya kuzisunga ngazizi kya tata Mfumu Longo Mfumu Dibundu tangu za nsobuke na wabindama mukuma kya kisalo tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana takuvana kya mbote Faki. Ika tuakubikeno moko tovana sedieto kiambote mukumbwa se ye mwane tata Mwanda Velela mukumbwa se ye mwana ye tata Mwanda Velela
tulendele kutovwana tulombele nkunga yesambu kia le 6 avril kwa faki yesedeto sikatofoku de la sam Nzambamie umpuluza mumpela pasi zetu sungididi yabo vameno muzingo kyame njilange unzambi tombanga Nzambamie umpuluza mumpela pasi zetu sungididi yabo vameno muzingo kyame njilange unzambi tombanga Nzambi ame sifukamine pasizame ngeyese yezo undoloke mumambi mamo yimfomo yasikira munzo wako yavilila undoloke mumambi mamo yimfomo yasikira munzo wako yavilila Nzambi ame simfukamine pasizame ngeyeze yezo undoloke mumambi mamo yimfomo yasikira munzo wako yavilila undoloke mumambi mamo yimfomo yasikira munzo kuyavilela. Tusamba munkumbwa si ye mwana ye mwanda velela lumbukia kale 6 avril bonzo widi mukieto dilu munkunga tata Nzambi mutomisa beto bantu nsatu zaku mufila kutwena mwana kusukiso mpasivo mara wawana menda betila mfumu wetu Yesu Kristo ngeye buwazo wavuruza muntu watambudila lufa lwa ntsoni ye wakoma vana ntsiku mosi ye mivi ndu mosi muba watuma kusevila kanti ngeye kuvutoli mosiko kanula vanga kakamala wizana yesediaku kadi muntu ka wechivutu kadi akakala munantimeno moma gonso mavangama mukumaja beto bantu bambi utomedoza yavo ngeye zolevutula beto bantu twakala yakuvake mosi kokokalanga kumosi ye mandoko mumvutuka kuzulu wasonga makala yako balongo kibako wabasonga luzolo lwako yobafila benda munza ya mvimba bakituba pakanu semi kuikizi mwanda velela suwa kulumuka yesi kakala yeno kanchi kalukuliza yako mpova zeno momokanda moyo tumuinangazo mulumbuki akale 6 avril tata Nzambi mfumu Yesu yange tata mwanda velela tuze ilio vote na bavila vana mesomeno kadi tuvanga ngama lwile mbuluzolanga tufuisanga bisali byeno ntsoni yetuvuwezanga malwakanikina tufukamene vana malumeno mpasipo twamona nlembweno tutionene mbizeto kadi nzaya mvimba niku pasipo twetezaza yake tingeye unani mutuvisisa kadi beto zaiwa kimwana kaka mukuma kyambize tobi mukubiku tusakidi lufwa bimbevo mvita nsatu yema mpila mumpila lyaka beto katwena yetininu kyankakako ngeye kakayiswa munu kyeto lututanina kadi tukondolo wankaka ndionela kalaki mpovula kyeto valwena lutusundisa mu mvita zene tovanza simadilu kyeto mfumu kutadi masimu metoko katuzenge mfumu Yesu wafula bananchi pasipo beto twabikwa bana banzambi tulombele uva munzenye mvimba mu Afrika Europe
Amerika, Asie, ye Oceani, ngeye buwabo babo, kavasada, tadi, vanan, tandwa, tadi yani, kodi limwa kunkulwa. Kansi tumwini vondambu zankaka munza, zakini kaka mubantu bankaka. Munaluvamo, yambula kubasiodila kimpovela. Mukubadiatisa. Kadi tumwini vo, menga mabantu. Mayidi kilikala zinga, vana meso maku. Mukumega kisodila ntuadisi. Jojo ni nempasi beni ile kiadi mpe. Kadi bubu tala bafweti kutunwani sabeto yebeto tunavonda zani. Tudulombele lwatukatulila mo mawonso. Pasivo lubuva mudwiza munza yenvimba. Pasivo makanda yezindinga mawizana. Yimomotuzi yekola kwa beno banlongo munkumbwa se ye mwanda avelela Onzambi zengyakanu muna wantu wachana jana diranga ike koka Onzambi zoriasu kami Kwiza ke kwiza uvanza Kwanyana wena yompasi Muna wa ukaririra Okuyanda langa kape Onzambi zodiantiona Oyenda langa musivana binu Umbala Yesu ya torora Kansi wa vumbura Kayo Kana fuantu bekangwa Kansi nzambi ke kangwa ko Kayinza biwasiroka Kwa yeto wantoa ambi Ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozo lako wangitata nzambi wasi yo untwadi wangitata mwanda wavelela bika wakwa masikila ngamu na ito tuko ya kwa yelemvu se ye mwani tata mwanda wavelela. Amen. Kaka Boto ngana bino kaka Pamate alibaka Mpongi Lu Sutumuka Kindu Kandaba Di Mukunda Lukundatinu Mpongi ya Ntitusu Patata Logis
baba mama kiambote ketu awe tukolele beto mpe tuletezi onkombo ya tata ya mwana pe tata mulumo santu tolandi matei na biso na kati na ndako ya Nzambe ndenge baokote ya biso bile na biso ya bomoi bango bapesi biso ekobatela biso moi mobimba itei na biso na kati na ndako ya Nzambe kokanisa mpasi pe liwa ya nkolo Yesu pasi pe elonga ya papa Simon Kimbangu pe pasi elonga ya mama Mwilu pe bavwala misato nyonso wana ezali ete mokili po ete ezwa kimia surtout poso yindo yango baza kosenga biso na mikolo oyo tozala na bana na bososoli pe tozala bana ya botosi ndenge papa Simon Kimbangu nkianga naza koteya biso ndakisa lelo bapesi biso be programme ya beko na 10h nyonso wana mpona kopesa kaka kinya na kati na mokili soki totali makila ya bato ndenge eza kosopana na kati na mokili mobimba alors mboka moko te eza na kinya na ya bamindele na ya biso bato yindo awa mpe na RDC soki totali kuna na este kino lelo ekinya ezali kaka te manso wana nini kosilisa yango mabondeli yango baza kotilela biso mabondeli makasi tozala bana ya botosi ndenge baza koteya biso matei bazopesa biso ekota na kati na mitema na biso mpe tokoka kosalela yango kolo totata molimo santu bakoya bamvwala misato bakoya kotala mwana na mwana ndenge tosaleli malamu tozala na likabo oyo ekitata batata bakosepela na biso ndenge batikelaki biso tozala te eke tosali mbeba po ete mbula ya moto ekoka kokweyela biso tozala bana botosi toza mpe komilenge na ntina na milulu na biso bana le 2 avril ti le 27 avril si tomesani biso bakimbangisi ndenge nini kobongisa bafete na biso ndenge tozali kobongama na bunzoto na milimo na biso mpe malamu tozala ya kobongama bantinzane na biso ndenge basengeli biso kinzungilila na 17h to na 16h so toselisi beko tinzane etu iyantigidi utufokola grand bandundu nyonso wana ezali mpona botongi Yelusalemi tozala bana botosi totosa baprogramme nyonso oyo bazali kopesa biso ntongo nyonso tokozalaka na ntinzani batata na bamama na ntina ya bosombi mazuta toza komona baange ndenge eza kosala kuna na nzanza longa mopetu nyonso ya banzela mituka oyo kokotela na kimia nyonso yango mwa lomeya wana tozwaka ntongo nyonso yango tokosombelaka mazote mpona baengin mazote ya biso bato mpe mpona libumu ekozangaka te kaka na esika wana yango tokosalaka mwa ntinzani ya ntongo nyonso tosilisi botongo lelo onkombo tata mwana mpe tata molimo santu amen. Mukunda lukula tulu lukula wako
lubango kumbala dolo. Voilà, tolandi maloba ya papa Fumabanza korapele biso kelezali kola vendredi mokolo tokanisaka pasi mpe elonga ya koleka kristu, pasi mpe elonga ya tata molimo mosantu papa Simoki Mbangu, pasi mpe elonga ya mama Mbwelu, mpe pasi mpe elonga ya bamvoala na biso yango wana na 10h biso nyonso tokosonga awa na ntina ya beko esinki mpe lelo ezali bongo mokolo ya vendredi, mokolo ya vendredi, mokolo ya vendredi. Présence ya batati pa mama.
tata nzambi umuli ye tata mwanda velela papa kakulendisa yo yako kukutwela nadege omwana papa itoko namona mama oye oye Rosali oteya badana kate kaukakate ogo papa itoko alobinini wala mama memela ye micro alobini akomi pe munene mama balesi ebiye Nkolo, merci papa, merci Nkolo na ngai, mokonzi ya molimo, mokonzi ya mokili, papa limbisa ngai mongo na yo, merci papa, merci Nkolo, mosala evandi. Sepisi ngai na liwa, baninga batikali kuna likambo te, biso tozongi na bomoi. Merci papa. Erike ezalaki te. Papa pesa ngai kaka mbuya na makolo. Makolo oyo elongwa nango makolo. Makolo sileti. Makolo sileti. Makolo matete na bui papa na bui. Na bui makolo na ngai linda ndenge yango ezalaki. Ezonga papa zongisa yango ndenge olobaki makambo ya tata wana ya lukengo yete. Lelo ndengai papa obikisa ngai papa okani merci papa okala ba mama olobite pona ba mama na koki papa pate pardon pour les ozana retard ngai nazalaka na ozana retard na mposa ya kobunda na ba mama mposa na ngai ya kobunda na bino te mbani na bango en tout cas bitumba ekosila te ekasiko papesi biloko kolia olena biloko akolia nakosaka te nakosaka biloko akolia te bamoni bachampion wana mosala na bachampion te me mosala bandima oyo opesa bango mama itoko oyebi ndenge na liaki mama kozwa ngai mabe te naliaka trop papa naliaka trop pour le moins misato ya fufu au moins papa ye ndoko lotuna bango soki balotuna soki opesaka motano boni po babelesa toyokana baba likambo wana mama itoko ayebi yango na motema na loba yona loba na miso anda komba loba napesaka azwaka 1000 francs papa depuis nakendaki meme nakisele kuna ezalaki na po kuna ezali 1000 francs posondela mikate obiebi mikate te nakopesa akokisa maso marche la journée papier na yezali nakotaka nakoma yango finition te ye moko ayebi toyokana ngai na ye papier na ye ezali atalaka yango awa toye awa atali yango liboso ya kokoma awa atali eloko oyo ezangi safu ezangi akosala to safu ezangi donc azalaka na chance mpona safu mpo safu etekamaka te mama ndenge ozolaka safu awa nde bakabolaka biso merci papa etoko toyoki yo merci nkolo na ngai opesa yo motuka mpo bokende bino mibale na papa saisai na lumweno oyo obuka basafu ma pasa ozwi chance nkolo mama na ngai azalaka mabondeli na ye eyokanaka
soki toleri boye safu na kozwa na tongo uti kolela safu na kozwa wapi safu na kozwa tika na kolela oyoki mabondeli asaisa ye boko mobimba ya safu na kolia yango na kotia balala na koyoki ye papa merci nkolo na ngai otosala oyo kote bongo yokana kala na yerusalemi yango tozokopesa merci papa merci nkolo na ngai merci ale batata oye tozali papa mibimba na biso penza mibimba biteni te mibimba bamukolo nini vendredi ya banani ya biso batata papa tozwa mikolo ebele tozwa lundi tozwa mardi tozwa jeudi mercredi na mercredi pe kuna na kishana tozali kosala tozali na mokolo ya koponda mercredi na mercredi na vendredi biso nyonso na Kinshasa. Ah bon? Bon, yokani pe batela vi ozaka na 15 minutes otokozonga beko tofia okeli batata oye bamama oye 5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs. Communiquez, bamama 50 dollars, 100 dollars. 50 dollars, 100 dollars. Ajoute pendant Longa, soki toboto vendredi et lisumu mama encore tokena beko otubeli toboto batata vendredi ezabo olingaka koyoka mateke litei oyo bazokopesaka biso wuta tokotaki na janvier 2026 tozala bana botosi yo communique ozokopesa bobotola vendredi wana nde botosi yamba kolo journée voilà yamba bakolo journée batata 5 000 francs ouais batata 5 000 francs ouais tobotola vendredi batata 5 000 francs oui papa capitaine mituke toki mazuta lelo mpo na grâce ya bamama batata 5 000 francs soki bamama te mituke etamboli lelo te ezwi mazuta te bamama bakolo mosala 5 000 francs batata 10 000 francs tobotola vendredi na miso ya papa de 10 dollars basali molongo bamama 10 000 francs bamama 5 000 francs bamama 5 dollars bamama 5 000 francs bamama 10 000 francs 5 000 francs batata 5 000 francs 10 000 francs. Ouais, landaka batata. Batata 5 000 francs. Ouais, landaka batata. Ba maman 2 000 francs. Voilà, merci. Ba maman 10 000 francs. Tata. Batata 5 000 francs. Ouais. 50 dollars, 100 dollars. 50 dollars, 100 dollars. Honorable, ngana zobanga. Komimela wapi. Lokola ba 50 dollars, 100 dollars. Mapinga. Capitaine. Batata 5 000 francs. Capitaine. Batata 10 000 francs. Très courageux. Noko. Azapa na mbango. Ekokani na taille. Batata 100 francs. Ouais. Voilà. Vendredi, honorable. Yamba batata. Yamba tata vendredi. Alanga njemba zalaka mwana ba mama. Batata 20 dollars. Ouais, alanga. Njemba komisu batata. Alanga njemba. Yo yebele ye mama. Tala tata lisusu.
Batata 2000 francs. Ouais. 50 dollars, 100 dollars, 10 dollars, 100 dollars, 20 dollars, 10 dollars. Attaquez. 20 dollars. Batata 20 dollars. Ouais. SPC. Ba mama bayoki kuna na njanja longa bayoki ke mituka ezosa banzere ba mama 500 francs. Bazali na souci makasi 50 dollars, 100 dollars. 3 filles na tono ya kamwa. Ya mazoute po un vendredi 50 dollars. Batata 5000 francs. Batata 5000 francs. 50 dollars et bungi. Un vendredi. 50 dollars seulement et bungi. Kabola. Batata 200 francs. Voilà. Akabola nanan. Bakolo vendredi bo na miso ya papa Itoko na papa Denis bayo kaka yango kaka na vendredi ekeye papa Itoko $10 anda kakuna. Est-ce que na nozomona te na lobby yo ozalaki no makasi na kalikili mental ndenge bazolekela olo ba vendredi ekei uzomona te oya daki makasi nde ye moko mfumu ba mama 1000 francs na calcul matin makasi de observateur combien ba mama 1000 francs kazi yango wana atata 5000 francs. Voilà 5 continents 50 dollars, 100 dollars. Maman courage, hein? 50 dollars, 100 dollars. Force tranquille. Ma maman 2000 francs. Félicitations. Félicitations. Peut-être pas beaucoup. Ma maman 1500. Félicitations. Ok. Ah, non, vraiment, tata, na 50 dollars peine journée. Et bungi. 50 seulement. Yamba mwana batata. Batata 5000 francs. Ouais, mwana batata original. Confirmé. Maman depuis quand? Mais voilà Kassina, depuis quand? Depuis qu'elle est enfant. Oh. Oui. Depuis qu'elle est enfant. Liboso tuni noko. Na pesa. Ba maman 5000 francs. Voilà. Maman mukaye alobi pona batata. Mais noko aye alobi pona ba mama tu. Yamba mbuta zozo. Mutazozo wapi? Batata 5000 francs. Ouais. 5 continents. 50 dollars, 100 dollars. Batata ezozanga biso 40 dollars. Maman. Combien? Maman. Oh, lokito ya wapi? Ba mama 1000 francs. Sinon, tu reconnais ça. Félicitations. Maman 3000 francs. Ouais. Vendredi Zokende. Ah. Boyana bimbelekela. Maman présidente Akini. Ok. Boyana bimbelekela. Maman tout bakimi. Maman nationale. Batata 1000 francs. La fuite de maman présidente. Boyana bimbelekela. La fuite de maman présidente. Toyana bimbelekela. 50 dollars, 100 dollars. Bakozelaka mokolo ya yenga. Yamba tata. Batata 10 000 francs. Ouais. 10 commandements.
$50, $100. Ata tokongi na si sanitaire mais na kimbeleke. Ekodala Mikaïl. Ekomi bongo. Osasir. Ekomi bongo. Na journée oyo. Odemela Mikaïl. On journée oyo. Mokondi ata. Boyana bimbelekela. Pantimba longwa kuna, pantimba parking wana eza ya yote. Tala noko. Nzokande national susu akomi Kongodi. National akomi Kongodi. Onowa beye balobaka équipe pour la terre. Mama tuba olende équipe pour la terre. Abandi ko Kongola na batata. Fala wala tani dangola. Abandi ko Kongola na batata. Wala la tani dangolo. Yo dila tembala sima. Na ba mama 3500. Na ba mama ya Kenya. Bimbelekela. Elongwi kimbelekele komik Mikaïl. Maman 1000 francs. Félicitations. Papa de la Bimbelekele. Zambiame. Bonsokwani buze ivo batata kabazola nga bibusi byao badila babwingiko. Bimbelekela yo bandiko amvute na micro. Bimbelekela batata 21 000. Ba mama 71 000 na 200. Éliminé mama tuba olonge. Wana oyo divers. Kende 1000 francs. 1000 francs. Bon. Mama baganye na gimbelekele na tikani. Yo kaka mabienga na baganye. Olandi. Mama to betela batata maboko. Olandi. Tadi diangolo ya banani. Faki tadi diangolo pona batata. Olandi. Ba mama, vous êtes invités. Pour Nathalie Diangolo Nabiso, ba mama, vous êtes invités. Avec force. Boulongo ba mama ale bima déjà. Ba mama tatelo. Ba mama totelema. Yo kanisa ke Ndakomba asali fete na ye. Mais na fete ya Ndakomba akineli yo mama invitation. Yeba ete mama ozali na motema ya Ndakomba. Mama ozali na motema ya Ndakomba. Fete ezali ya Ndakomba ye moko. Ndakomba ye moko asali fete. Invitation. Yotalaka. Donc motume ezali na motema ya Ndakomba. Mama azali nani? Nzambe na ngai nzokole bazana lokumu libanga ezali eroki utaki na lola na ye moko nzambe tata mone na libanga na epona kotonga eselemi en vitesse ye arekomande na Yesu Masiya to Yesu Kristo soki adila observateur a recommandé yeke na libanga oyo ya batata engelenge bamama tala lokumu ya bamama na kati ya lingomba ya tata tala lokumu ya bamama na kotonga Yerusalemi ya sika bamama ya kala batikalaki na bamama na ntango oyo ya Yerusalemi ya sika nai na bango balobi jamais biso bamama Yerusalemi ya 4e
félicitation tokotongane Yerusalemi mbongo ezala tozoto etalaka bango moko batata bakolo bazawa nzokande batelema te batata bamemeli biso bokasi te ya kotonga Yerusalemi lelo ezalaka poindike me batata vraiment félicitation donc lelo na mabondeli batata balenda bamama nde bazotike na esengo nyonso balobi je suis invité de marque voilà libanga ya makasi Kristo songa ndia alobi na kaka na katika lokolo mama samba muna zola kwange wese ikwa mwana ngitata mwanda wa velela fumu tufuka manevu tulafunda dia matondo imatondo kwa bino batatu bandongo muna mana malukwa makutuvangilanga muna ntangu za onto no matuvutulila matondo bene kutubantu litulundu li muna fukwa mvimba muna zola nkela zuzi muna mtemo wao tutambu nimpe longi tukuri muna nkanu tatanzama vako tene tunkuta muna mwini wa mvimba salu kene peke antungulu kimone kene tangu ifuenta kota muna bisalu mikuba manema tukuna tela mani tululombe la kala yetu ntwati Yerusalemi di kotanga imakanda izindinga kwa bana bena binanzila tuka pata kota vaika luva mutu lombele tsungula ko munankuba mani zina yetu minkindi ukali 2 avril na te kuna 27 avril kangwa wingi munanzila utakota mfumu ngeka ka intani tudiakira bobwingi muna minkaminyo bisengo bikondo romeso bape bakona batwadi singi bantu kakabena balanga ntona izai sumbala yevonza pasubya kala na pi fumu katuneni kulusonga nzako maonto mataweka kuntia ntangu bene luzei makani mambi mawokele kuna honda zani kuna losani ni bimbevo mama onto makondo lobetela mama tayala kuntia ntangu dukufika eno ntangu kadibakia sola babingi batazinguswa munankenda zenu kutusadisa elumbukia unu kia onto tutule na moko mendo kututanina munazola kwangese mwana tata mwanda wa velela amen tuwe ligambote bana yose ya gramba ndundu
na lotomo ya mbute ya Grand Bandundu basengi na biso bana ya Grand Bandundu tangu tokomata mpona Tintani na po Par protocole, ceux qui les